Ozali mobali na ngai yo nakobala yo cela veut dire pour ma troisième s'esprit ensemble parce que l'esprit ensemble des autres dans mon tout aligné ensemble première des choses à un amour de Dieu nous trois en amour de Dieu à la foi nous trois en foi à ensemble première des choses donc première des choses les amis pour les gars nous ensemble dans mon thème la première position deuxième des choses biloko qui les a matapisi les celui qui biloko qui les bosso ensemble les biloko ça donc au premier ensemble kisi donc au sommet ça n'est pas que somba mutuka tant que nous sommes mutuka on peut se matapisi peut-être un parfum au sommet si on les amis bakabozoya la deuxième position mais donc on négocie ça Jésus-Christ mais pas consommer la parfum tiki mutuka ok mutuka ça Jésus-Christ il faut qu'on ait la langue pour mutuka pour Jésus-Christ deuxième des choses pour que nous sur mon pays et pour faire ça des matapisi donc c'est à vous on est toujours serment ensemble pas de unité de production oui les amis cet esprit quoi les amis ensemble mais dès qu'il y a un combat ensemble la carte sanctification l'évangile est changé qui est pour c'est normal ça dans autres ça va pour carte ma père de produire nous ont attaqué nous ont accepté Jésus-Christ entre temps nous ont attaqué la diversité c'est ça ça va pas Ozali mobali na ngai yo nakobala yo Nzambe eloko nga azala kati ya kokanisa chaque fois nasambelaka na butu natalaka eloko oyo osalaki ya kotika lola kokita mpona kobala nga mosumuki mpona kopesaka valeur kopesaka pouvoir Seigneur me mosala kosalaki na Golgota okufaki mpona nga mpona kobala nga na mbongo ya butu ya makila na yo o Nzambe yango nde nakamata bolingo wana natia na kati na nga mpo bolingo eza Nzambe okonzi na bakonzi elike Simon Pierre alobaki ke ye alanda yo alobi ke biso mpe tolanda ye bizaleli ya bolingo todevelopa yango totia baracine ya bolingo yango Seigneur Jésus nde bolingo opesanga na kati na nga bolingo eza Nzambe todevelope bolingo na kati na biso mpo na gloire na yo biso tokanga papa na biso vraiment makasi te boyoki te moto ezali ya makasi ça comme biso tozomona mio oza kotoka kombattre bazali ebele papa omingwanesa lelo diaspora elandi yo bakombata bango nyonso to baza na nsima na yo message nini lelo bakobata baza koloba yango keno papa omingwanesa mpona nini azoloba likambo ya kongo te eloko nini message nini okosala mpona mboka na biso mboka ya kongo oyo lelo eza na baproblème makambo ebele ebele moto na moto azosala mosala selon ndenge eza batie nga na minute oyo naza serviteur de Dieu serviteur de Dieu cela veut dire aza moto oyo envoyé de Dieu aza témoin de Jésus Christ aza moto oyo aza batindi de façon ke asala mosala mpona bato ndenge nini nakozala kati ya mboka nazosambelaka mpona bato naza sosia mboka te parce que biso tozodépendre na mboka na ngai na bandimi na tout le monde ata so tosambeli mais réalité eza libanda o bato bazokutana nango badifficulté banini nyonso wana ezozonga kati ya misa yango nde toza condamné po tosambelaka mpona église nga nazosambela chaque jour na bangomba na baprière naza bamakambo mpe ebele eza basalekisina toza na foi naza na kondimaki mboka na biso bato mpe bakolia bakosepela naza na foi nazopambo na Nzambe nayebi ke nazosala mosala na ndenge oyo anga aza baselinga grâce na puissance oza mapesi tozobundisa demo oyo aza na kati ya koatake tozobundisa biloko ya sans sokite oyo nyonso eza na kati ya koatake mboka na biso na baprière
efficace. Nzambe oyo aza likolo ayebi ekenda bapriere tozala yango okomona makambo ngai azoloba parce que namoyi koloba makambo ebele mboka na biso changement ekomona na gloire nzambe kose manifeste okomona mpe loboko na nzambe kose manifeste na kati ya mboka demo géant oaza kotekisa mboka na biso poasebelebokaesebela te demo wana kokwea nzambe akochange akosala ke grâce na nzambe se manifeste nzambe apambola. Merci mingi papa okobalesa. Okay, wapi Mozambe alingi yo ozala ya ngai moko eloko namonaki epandeko na biso mudi ya ngomba moto delese moto boite moto azali impuissant mutu moko sans valeur na société osima motema nanga de façon ke nabondela mpo na ye nabondelaki nalelaki epa na yo osongisaki mudi ya ngomba akomi moto eloko kokamwa ezake mudi ya ngomba amimoni mpe akomi na posa kobala basi nyonso bazokiba ye mosali akomi moto abali mwasi akomi mpe na ndako azwi mpe mutuka azwi mpe bana bato bakamwe balobi te oza nzambe ya bolingo aseigneur nani aleki yo makambo ozosala ozokamwisanga nzambe lelo motiango bakomi mpe mutu akomi koyembela yo bokozi na bakozi namonaki mwana mwasi moko azalaki delese azalaki na sida telemake diare elekaki akondaki makasi bakomaki kobomba ye na tinel na nsima ndako soki abibi bato bakolia te po akomaki kosala bato zei nzambe nzoto na ebebaki otindaki ye tobondelaki mpo na ye mpo na bolingo na yo ozongisi esusu na kati ya bato akomi mpe mutu na kati ya bato nani aleki oza alors message de loba na nzambe oyo bazolanda yo oyo baza na kongo mpe oyo baza na diaspora bazopesa bandeko na biso nyonso ya diaspora mbote merci mingimingi molingi ya moto yambanga nzambe apambola bino nazopesa bakombata nyonso mbote oyo nyonso baza na kati ya monde mobimba États-Unis, Europe, partout Canada nzambe apambola bino nazosepela elobi te ke ngai naleki bato mosusu mais bino mpe boza bato ya nzambe bozotala mpe molingi oyo moto aza moto ya nzambe yango nde bosolingaka napamboli bino bakombata nzambe apambola bino napamboli tout le monde nzambe apambola bino napamboli badiaspora nyonso en général napamboli mpe bana Congo mpe bana Afrique nyonso tozaka mpona bana Congo te Afrique mobimba Europe mobimba na bamindele nzambe apambola bango na yo moko mpe journaliste oza kitoko nzambe apambola nzambe apambola na mosala bozosala bokeleka liboso charisme diagonal vraiment na sopeli makasi diagonal oyo motala moninga nanga ye mpena motasaki nyonso moto gato na sepeli lokola jambo apolisi yo bibi nanga napamboli nzambe napamboli mpe yo pesa bato nyonso amen yasono vraiment nzambe apambola bino oyebi ke biso tolobaka yango soki okutana mosali ya nzambe ifo ozwa mpe bénédiction papa okobalesa kambo wana yo yawa liboso na yo nzambe apambola papa journaliste oza mpe na besoin na nzambe jésus christ aza na ngambo na yo apambola yo afungola nzela apesa motu apesa bolingo ya nzambe na kati ya motema na yo olinga nzambe mpe ozwa vie éternel au nom de jésus christ amen oza beni papa mosala moyeke liboso en tout cas merci en tout cas merci ozali nzambe bonango nakobala o mobali eloko nini nakoloba te ntango nazotala fabrice akwei na kati ya terrain
alali na kati ya koma na kati ya hôpital bato tu balobi asa akufi baninga na bakomi kolela bazobwaka bafleur na se balobi te asa akufi na ye. Seigneur Jésus, après 3 jours outilize moumbu na yo otie parole ya pouvoir na munoko moumbu na yo okoti na kati nanga mpo obikisa ye po bato nyonso bakomi kolela balobi te asa mwana malamu. Sanyeka na liloba na Congo moto na poto alauki na kati ya hôpital bamindele bakamwe balobi nano esalema te ozanzala. Lelo moto akomi kotala bazotambola bato bazokama balobi te osalaka bikamwa oza nzambe. Nana bakabonga na monia bakabonga na sina monia ozosala epesaka nga liboma nazwaka liboma yango ntango nazolinga kokumisa yo soki nga nazolinga kopesa biloko natali nanu ndenge omipesaki mpo na bato ondimaki mingimingi natalaka na Golgota na monoko na Golgota ndenge bakina ekitaki ozanzambe Bana Belgique mukaya Allemagne mukaya okay ne malamu mukaya Maman Françoise Licolo. Papa, maman, j'ai la promesse d'Esther. Quand on fait un mariage, maman, j'ai le frère. Ma reine. Il y a Esther. Au moins, tu as entendu. Alors, bandeko, le mot bozomona, tous allés en direct à Namboka Colonne, Kabundi, Walesa, Makambo Sili, donc Azali Kokende Siko Kolala l'hôtel, Yango toujours joyeux, vraiment, Tokomi Iner plein Ouezalaki Awa, bandeko. Communauté congolaise, Totonda qui est belé awa, vraiment en tout cas plaisir mingi. Persolo papa. Prise de contact. Bana pe ba ye belé pour pese biso beauté, ba pese biso ba dollar, ba euro, ba veste, la vie en bas ezali awa. Ba dollar a sengi. Sepeli koyamba ye nakomona nge Elysée nasepeli namona maman Angèle kaka na internet maintenant je peux la toucher nalandaka bino kaka tolelaka bino paster walesa na maman Angèle ka interprète. Comme vous le suivez, donc partout dans le monde, la salle était pleine à craquer. Maintenant, là, comme je suis là, je suis avec l'homme des dieux, hein, l'homme du moment. Azoloba, un mot par rapport à Nio, ce événement, Nio, son dengue de Kikawa. Azoloba, un mot, il y a clôture, un mot, un sentiment, une émotion par rapport à Nio, ce dengue de Kikawa dans la salle. Quand on a eu la prise de contact avec les amis de Walesa, dans un centre de réveil spirituel, il y a Cologne, en Allemagne. Donc, nous et ça qui a un programme, mais tout le monde qui est à Paris, on soit là, Libanda dans ma ville. Tout le voilà, on se la bande.
bango mpe lokola message etambolaki nde bayebele bayambinga donc nde toza koe tozaka te na mama Angèle ye mpe aza wana alatika robe na ye tosali awaka te tosali vraiment na kati ya esengo toza na esengo en général naza na question moko oyo bachers téléspectateurs napesi nongo tebele botunaka mingi balobi papa place nyonso azokende atikaka mama te secret ezani bon mama aza bon soki otiki mama cela veut dire otiki otamboli cet esprit aza te soki otiki mama oke koluka mama mosusu kuna mama azali toujours travailler ensemble azwi edenga mingi na makambo ebele na badélivrance na makambo ebele tozo travaille ensemble nde totravaillaka mosala nzambe tozalaka na ye chaque fois aza associé na nga na makambo ya nzambe yango natikaka te so nake voyage moko akopema sava nazokenga moko na mosala nzambe tokendeke na ye natikaka ye te donc nga nazalaka teke nakei nake koluka mama mosusu kuna binanu te mama na biso nde totambolaka na ye c'est ça bato mosusu bakendeki ake balukeli neti mama mosusu azwi nanu moto moko boye batambolaka na ye te esali donc il faut kotambolaka na mwasi na yo eza bien eza à l'aise donc tout ça. Donc, chers amis téléspectateurs, bino nyonso bisika bolanda biso mbote er nyonso biso. Donc, oyoki toza déjà 1h. Donc, bonjour. Ochoki malaka za salle 1h30. To bandaki kala titi to yambi batu to sololi to kanisi ba photo 1h30. Donc na outi na Suisse na lalaki na 4h du matin. 4h du matin en Suisse, to to longo kuna na 7h. Toke susu tolongo na Lausanne, toke na Genève, toke kokoma soki Ernine, tozopema te. Lobi tozoke susu Bruxelles. Là soki tokola na Ernine toyebi nano te. Par après dimanche toke na Paris. Tokomi na Paris, noyebi te soki tokola na Ernine et puis lundi kozala ndenge wana mardi tozongi na Kinshasa. Ozali mobali na ngai yo nakobala yo